malili donc nous sommes part nanga donc maman Belleville vraiment na bokelo ba fleur bravo maman Belleville kende liboso donc mayele ono za nango nzamba baksela yo belé ya makasi donc maman Belleville na mboka na biso yende muta sali azo simba Simbi bendele les bendele na monde de théâtre mais c'est un état merci lelo yo so bani d'être force papa nanga d'être force papa na bembe na yo yo lelo d'être force papa au fin un peu d'être force collègue na biso kaka o ba jouera pas ya d'être force na pesi mino mes condoléances mais lo ko mona on loma boyo kanga inga di pinem na on loma nsongo banda ti non solo là ou non solo là au moins d'être force présent d'être force moli moneza na kimia présent d'être force ça muta bitumbate ngolo bani wa hein non pour batu ba yaki na matanga d'être force ba ko ça des zones tendresse na osongela kombo no air nyo tendresse ya ça des zones kuna oui dola yo tendresse na sikate o ya papa famille mobile na yo o yo fa famille mobile no ba sakini o finga mama bokilo o finga papa bokilo et puis papa bokilo nga mobile ngo ndenge nini ka tu mobile mo ka mwana mukie et a soni mobile mo mukie oui OK na nga mutu teke o lala ba pogé so kata na po problématique non na la nga l'aise na tambola pas l'aise na mutu teke o na ke ba place mo bona obanga okende ta mususu naza makambo bo non na tambola partout à l'aise to ça ne doucement l'obsakete o so ban na lobisaka yo te mukolo moko to monanga na leka na télévision na loba mabe na yo o so ban na yebi ko tane so za luta liboma na yebi tane so za masa ba criminel na yebi tane so za masa ba kache na yebi tane so boka na batu ba malade mukolo moko tenga na ki parvi na hotel na tanga komo na hotel siko oluka kanini et pas septembre tanga yo to toucher septembre no so toucher ngati oluka ngana sa na fingo kaka na setite abunda na famille dipine ozo comprendre obunda na ba leke 7 ne yo obunda na ba OK mais c'est abunda na hotel obosa tendresse obosa na kasavubu boye bas tango bazana poste kasavubu obosa na leke 7 baga oyebi leki na betaka la mama o sunga ta famille na yo mais yo sunga na famille na hotel yo sunga kate yo sunga famille te yo olobaka no ka mabe bolama mutu yo mona ngaka toujours mabe bo mukoni ni yo mona malamu yo yana matanga ya data force c'était même abagara eko kabola mawa na mosa data force tala mosa ntoki mosa bololé c'était bagara kabola mawa na mosa data force yo yana matanga comment ngadi pine vraiment na za boy na za vraiment boy na ko longola bilamba na na zubi na na kati en tout cas pinga nani o sengi merci out be fa sunga yo yango yo bandela ngo nanu bandela ya mission bandela ngo voilà donc tous les fans boyoka oh Miss Lolo hein geste au sali merci beaucoup merci vraiment papa na biso président Massou merci na geste na joie qui a d'accord déjà même ta permettre bien Alexis chauffeur c'est quoi boy muta sungio voilà tout ça comme vraiment presque na souka émission muta boy siko belvango azo sunga bino boza bando merci vraiment papa na biso président Massou merci la geste et la joie qui a d'accord déjà même ta permettre bien Alexis chauffeur bongo voilà donc déjà bon sunaka voilà tout ça comme vraiment presque na souka émission parce que tout le monde la patrona de onanga moi si geste au sali prouver que olinga biso obengi pe la patrona Belleville maman vraiment c'était avoir oloba na makamuno mitala ndengo za tanasi makolo baluka yuzo makolo normal yo tanasi yo makolo normal makono eza ndenge basi bezaka makono eza lokwa yeba na sens te o eza liboso ya kasima o ya sima liboso makolo tengama zela bala nini ke o
Maman Davina Koufi que si la mtakunda que si la kunda kete Asolo akune na ndeni akune na ndeni bon ya kabaka oh maman kabate oh ngana ibana ngata kabaka na ebisi yo meka ko moni mbalo na oti côté o meka ko ta musapi pour cette bagarre tu répondre te moi na mukeku tu Davina sainin alobi sibino Asolo oh Davina alobi sibango OK on dit que la sonité on dit na commettre cette et moi si oh nzambakela parce que njoto na biso ezanjoto il faut ko bomba yango comment ça fait-il passer à mawa aujourd'hui ta société to kufeli pas ici ka batebele to kufeli collègue na biso akufi hein président de ta force akufi zala la tana souci ya muninga kufi lelo moninga akufi emsulobinga temsulobi ngani na mi bon septembre nanga mais yo ozo na matanga ozo ko sala tapage ozo ko sima liboma yo ko sima 7e bagarre yo on équipe liboso pour sima 7e bagarre soko za mwasi oyebi pe 7 afanda oyebi pe 7 alala kene ko lukai S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vous nous suivez de partout, chers abonnés, internautes Jemima Ibele Télévision. Vous êtes là à Kinshasa, au Congo-Brazzaville ainsi que partout dans le monde. Mesdames et messieurs, merci à vous tous infiniment de cette patience, surtout la confiance et la fidélité qui nous réjouissent pour vous dire bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro. Cette très belle vidéo présentée par votre âme de serviteur américain, homme à la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment encore une fois de plus de toutes vos suggestions et interactions que vous nous interagissez, question de bien pouvoir comprendre la manière dont vous voulez que nous soyons. Je dis un grand merci à Jonathan Ngoma Grand Lion, un grand merci à mon vieux Trifen Mbumba Benzema, un grand merci à Exode Mikeb derrière la caméra, un grand merci aussi à Jemima Ibele, gros bébé de la presse elle-même. Mais comme vous savez toujours, les travail nous obligent d'aller chercher les informations pour vous informer. On est là avec Dipiné et la famille Libota, avec lui qu'on aura le temps de parler sur les actualités. Car Dipiné, tous en Akati, il y a secteur nayo, Nakati a pas été au Rotalayo, boni ba santé. Oui, santé ça très bien. Très bien vraiment. Très bien en Moulan Zambie. En Moulan Zambie. Donc santé si la raté. Là si la boanine. Santé na nga foisa là parce que là nga ba problème té. OK. Là nga mutu té ke olala ba pongi zo kata na po problématique non. Là nga à l'aise na tambola pas à l'aise. Na mutu té ke on a que ba place mo bona banga okende tamzuzu. Naza makambo non natambola partout à l'aise comme na mototé maboko polele makane maboko na ngeza propre kande motema na ngeza boni famille Bota ouais famille Bota vraiment famille Bota mobimba vraiment mbote na bino bisika bozali na linga bino mingi donc famille Bota mokili mobimba donc ya bino yango donc na bosante la patrona Maman belle vie, maman belle vie, Kandi, Akenda Kenda zonga zonga. Et so alala lobi ke lobi na kende ye, le na pourquoi ye. Donc intouchable. Voilà, maman yo yango yo mwana no soldat na la bosante 7e bagarre. Donc wana yebi kara wana makila, chopo.
Donc, je t'aime beaucoup, 7e bagarre. Voilà. Merci beaucoup Dipine. Dans sa famille, il y a un couple croisé. Le couple croisé. Moi, le ça bien par rapport à film on est dans Belle Vie TV. En tout cas, et ça pour moi, na évité na ko bandeli maman Belle Vie. Maman Belle Vie vraiment obi que ba film azo koma na monaté. Solo hein. Oh non 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 non. Donc azo pesa ba histoire moko. Donc nga moko sona zolanda film ezo sala nga njoto malili. Donc nous sommes part na nga. Donc maman Belle Vie vraiment na bokelo ba fleur. Bravo. Bravo na maman Belle Vie. Maman Belle Vie. Kende liboso. Donc mayele ono za nango nzamba baksela yo belé ya makasi. Donc maman Belle Vie na mboka na biso yende muta sali azo simba Simbi Bendele. Et Bendele na monde de théâtre. Okay. Donc maman Belle Vie muta kangi théâtre muta zo tombola. Muta boya ngo azate? Baboya bazana bango belé. Te baboya ngo te. Pesa chance na mutu. Na mito so comprendre. To moni mutu a tombwami pesa e chance akende liboso. Ta mususu ya yo lobby. OK. Hein? Loko alelo yo. Ebele ba comprendre ngo te hein. Ebele ba comprendre ngo te. So bazo mona ndenge maman Belle Vie zo sala musala na ye. Batu mususu ba mona ngo eza mabe. Donc ne maman Belle Vie zo sala ba film na ye. Loko la bisu la plupart tobela mingi ba film. Mais ce qu'on moni peut-être to komo ko kota na mamaka mususu parce que mususu beleki dans monde de théâtre. OK. Oso comprendre. Mutu mususu o mona boy peut-être moni yo za no journaliste o solanga no boy. Ah, comment on a dit piné. Ah, on a dit piné. Yeah. Non, tout est bordu. Ozo sa tawana ou yo réfléchir que os comme ta film na yo. Tawana ko fa na réfléchir peut-être ozo ta vie na yo. Mais yo ozo ta ya ko sunga famille o sunga ta famille na yo. Mais yo sunga no famille na yo te. Yo sunga te yo ko sunga famille te yo olobaka no ka mabe. Bolama mutu yo mona ngo toujours mabe. Bon mukoni ni yo mona malamu. Mote que ça qui to côté. OK. Hein? En tout cas film maman baso c'est distinct. Baso tando ko maman Belle Vie. Oh, maman Belle Vie azana tanga rolanda bango te. Maman Belle Vie azo ka la micho. Ero etam so azo comme film. OK. Parce que le na 16h30 ça va, film ezo banda. 11e épisode na 16h30 va démarrer. Siko yebisa ngai yo siko yo ozo sala nini na mutu na yo. Ozo réfléchir nini? Ofandaka matonga. Ofandaka matonga. Lobi obite na ko camarade na etenda. Na ko camarade na ye poni na sa nini? Po ye ba vie etenda. Po le lobi bisango libanda. Ozo komanda. Eza ki to côté. Bele lo na na ye peme na dipine po nini? Na ye ba vie dipine po lobi bisango libanda. Siko lokwa nga okutunga lokwa nga dipine na zamu. Ate oye. Oye lobi. Oyebi no vina ngate o. Oyebi na ote. Merci beaucoup Dipina Tozana en tout cas to rotalo na palais. Leader Delta Force a été au Kufa. Okolo bani na batutu oyo basé prouver surtout ba batunya ya ba comédien ya Congo Kinshasa. En tout cas, na pesi vraiment mes condoléances na famille Delta Force. Baptiste comédien ba collègue na biso kaka o ba jouera pas ya Delta Force na pesi maintenant mes condoléances. Mais le moment na loma. Boyo kanga inga dipine na loma. Nsongo bandana. Ti non solo là. Ou non solo là. Solo. Au moins Delta Force, président Delta Force, moli monezana na kimia. Président Delta Force ça muta bitumbate. Ngolo bani wa. Hein? Non, pour batu ba yaki na matanga Delta Force, ba ko ça des zones. Tendresse na osongela kombo no air nyo. Tendresse ça des zones kuna. Oui. OK. Tendresse ça est l'autre côté pour retirer peu ko là et l'autre côté. Tendresse yo et c'est yo za makasa obeta 7e bagarre. Yo ngo ngana ozela yo loba na YouTube ngana zonga. Abia obeta 7e bagarre. Oui. Ayana matio yana matanga ya Delta Force. 7e bagarre ayeko kabola mawa na mosa Delta Force. Tala mosa ntoki, mosa bololé. 7e bagarre kabola mawa na mosa Delta Force. Yo yana matanga comment ngadi pine vone na za boy na za voma boy. Na ko longola bilamba na na zubi na kati. En tout cas, Pasteur
nzambe vraiment bambote na yo yango wana voilà alongoli bilamba oyebi ke alongoli bilamba botika kosimba ngai lokola ndeke botika kosimba ngai abandi kolonga unabeta kaka 7e baga yo beta 7e baga mère azali kuna pa 7e baga 7e baga azali kuna pa ya matanga delta abundisa 7e baga mana omekaka nayebi si omekaka omoni mbala oyo na otiko te omekaka kotala mosapi po 7e baga oti orépondre te mwana moke kutu davine asali nini alobisi bino davine alobisi bango te oti te na soni te oti na ndenge oza nini nakobeta 7e baga mwasi oyo nzambe akela parce que nzoto na biso oyo eza nzoto il faut kobomba yango comment ça fait-il passer à mawa ozoka ta société tokufeli esika bato ebele tokufeli collègue na biso akufi président d'État force akufi zala na ta na souci ya moninga akufi lelo moninga akufi emsulobinga temsulobi gani na mibongisa etamboli nanga mais yo ozo na matanga ozo kosala tapage ozo kosima liboma yo kosima 7e baga yo oleki mpe liboso mpo osimi 7e baga soko oza mwasi oyebi mpe seche afandaka oyebi mpe seche alalaka kende koluka ye bongo ayeba te ngai dipine yako napesa adresse mpasi naza nalakisa mpasi ngai naza mpo ya te aya nakopesi na adresse napasi ngai nazali na minitio mpasi naza okoma oya me ngai na olukaka yo nalukaki ye ko bayebisi ngai mikolo ya kimi akomofana kota jamar awa akomofana kota jamar mama oa mwasi te vrai mwasi ntango obikela lukaka bitumba mama tobunda makasi tana so obeti yo so obeti nga dipine etikala histoire mokimbo mimba nayebisa yo soki yo ozuka po abetana yo obetana yo okosa bagimasa na obakisa baninga na mosusu okosa koninga mwasi aningana te mwasi aningana te ntango nabike na kanaka yo nakosa teke nakosa bilamba nakosa omona longola bilamba mpo bato baya basala nini bakanga te muta soloso alinga bunda na wena maboko gauche droite bato basutuki vrai bitumba ezaka bongo koma yo omoni mutu afandi ozoya maboko oyo okanga 7e baga oyo eyeya ozo odasi boya mpe oyo yo osima 7e baga na nzoto yo na biso baopanzela bino baopanzela na omoni 7e 3e yango esusila pasi esila yo 7e aza na ye bien aza na très bien mais non 7 abundane te 7e moyo ya kala abundane nanga tendance abundane nanga na 7 te abundana famille ya dipine ozo comprendre obundana baleke 7 nde yo obundana bango pe 7 abundana o te obosa tendance obosana na kasavubu boye batango baza na poste kasavubu obosana leka 7e baga oyebi leki nanga betaka la mama leki nanga betaka na presse obosana oyo basalaka yo obosana yango oyeba beta uti wazama makala kutu sokuta yebala te apres ayebani mpe takotika mpe koyebala te osokombani mais sikoyo bango nde baobeta yo babeta tanga mona na obanda taka famille biso babi dipine sala oyo osala po banolinga te ke babike nga sika mabe babike dipine asika mabe nga alukaka bato ma problème te nde ozomona nga boye nalingaka makelele te nalingaka pese tozazwa kimia mais imbécile mwana oyo zoba ya tendresse komona eza dodi lelo moto apesi yo kombo ya tendresse dodi lelo bakomona tendresse moto apesi yo 7e baga mais senga eta merci lelo yo so bani deta force papa na nga deta force papa na ebembe na yo yo lelo deta force ya papa na ofinga mpe deta force en tout cas bana tu ya deta force bafille bato nyonso basi mibali bozala théâtre pa deta force bao bakenda bao baza bino so boza bomoko nayebisi yo soki bomoni mutu oyo yei kosala tapage des ordres na kati ya matanga abose charge na ye botika ye te bocharge ne tina bocharge ne tina suka botika ye te nayebisi yo naki mpe babi
Bah parce que nous des filles qui m'attendent à la boucle était sur oui imbécile attendait ça moni yo ta batu ba bonne finga bêtise batu ba benga trop on ngana sala yo lelo on comprendre te zona otana na robokisa na seno ba elle zona otana na kozona ko cha propriété na se basi bongisa ngonana yo moi cité yo ça moi cité moi ça seno za lokalo li boka pondu o ba tout elaka so tani boka pondu ndenge zalaka yo ça moi oza mwasi te nyama mutaka no so côté comme ba mbuma mumba salité longa bilamba na moi pe bosala pe rapport na mobile na moi pe bandimake yo sala rapport asala rapport na moi asala rapport bomba mwinda ta asala apelisa mwinda yo kasi ba secret no so bien oh bato babima na ye bazo ofunda ye OK isa sensité avoir on lobana makamuno mi talande ngoza tanasi makolo baluka yuso makolo normal yo tanasi yo makolo normal makono eza ndenge basi za makolo eza lokho yeba na sens te o eza liboso ya kasima o esime liboso makolo tengama mais bato mo belé bo le kanela maman 7e point on peut ya gola également zo le na lobi ese bangonde basa bango bako pekse 7e baga na famille liboso tu ozali boma. Et c'est bango il y a vraiment bango parce que c'était bagage on a dans la famille tu es malade alors la famille bote pour la nuit aya na kani c'était am tamayele afa na place ma tamayele afa na place ba ya bizengite parce que ba sa buzo bate parce que ekira ba kala so pété ba ça tout le temps ba mataka makolikolo parce que ma babe nani on mataka makolikolo ne comment ça nous sommes mataka makolikolo parce que tout le temps nyos bozo réfléchir bozo finga 7e baga ana bana bino botema bana 7e baga te donc il va manger à part au mona rabango c'est ana bana kitoko makasi ça ana bana kitoko bana 7e non mona bango na combien bana kitoko makasi c'est ana bana mieux pe bana nemel ba français kitoko po c'est tendance bazo bana 7e bacha na bana yo très bien bazo bana 7e bacha na bana Bonté matin, éducation n'y a pas ça bana. On éducation moto pesa bana. Zona otana le fana no réfléchir na ma bana na yo, on la saba no vie. Moi no chobotage. So famille moi na yo, mobali na ye. Moi na chobota. Ah oui? Moi na boti so famille na ye. Famille mobali. So batala maman modèle boye, ayaka na mama tanga kata bilamba. Batela maman mo wando baka ba bêtise na télévision. Maman bokilo ya liboma. Tana so sa liboma, biso bat baka tsako te tana sa elombe. Ozanga ne elombe to sa mta liboma, ya liboma. Banga epe amata. Non, ba mele ngana ba. Cha. Muta liboma tana so ko na ko. Papa na bango mzalo ko tike kuna na poma tete. Amela ki sa telema. Yo ka singa ebite. Ba tete bino boye ba rangote. Ngam na yebaka na yebaka ko tesa liboma et tete batane so muto basaka na papi mbafu o ba o ya ba décaler yebaka linga papi mbafu linga ote yo moko kena jour akena o cha 7e bagana na epanganga akena komba 7e akena komba papi mbafu akena komba tomale so tomale kasi balangwa ye non mona sko bake bango balangwa lelo yo ndo mutula osani olangwa bango yango azaka so amoni 7e baga et ça que vertige nano ki vertige te tu vas subir oko sambo oko sibi o mwa oko sambo moni yo na mona na beli ki peleke c'était donc so monika 7e ma chache bandi ndako ngako kotaki yangwana ndoki comment okolandela mutu ti olandela mutu cette makasi tendance ça soko so landa ka via 7e tendance lobaka yo oza famille 7e lobaka yo bobima mu chopo na 7e mais soki bobima mu chopo na 7e tendance no loba na YouTube ekozonga continuer na combat 7e 7e aoza na matanga akoya matanga pa na micho aza na matanga aoza na matanga natala yo tande so mwasi ya solo ngana tanga makila yo po tanga makila yo ya ko simba 7e na o selo ndo bana
yebaki na ozolo na biso ke na lobaka na sala eloko te na lobaka bato babenga nga bapesa nga conseil dipine tia na se moni cette fois-ci na kotia na se te zona ta bana na yo mona muto olala yo mona tendance ofana no Alala bon. oh azana sika on est sika te famille se sundola yo tendance on est sika te oya papa famille mobile na yo oyo fa famille mobile no basaki ni ofinga mama bokilo ofinga papa bokilo et puis papa bokilo nga mobile ngo ndenge nini ka mobile moko mwana mukie et asoni Mobile moi mukie. oui yo ça la 45 ans mobile wana ofifa de wala âge Très bien. le âge nga fa dipine na za bonga na bo na so ke bela njoto na nga boy neke ko kitana mwana moko be ya mukie na ko sango jamais impossible ozoloka mwana ba go sene nzamba zo lokumu tendance ndokenga bo papa oseya Oh, ande. kindoki nona bakisi noki no kota ese Bellevue tabeli so liboma be 7e baga be so liboma na bakisi yo kota te bato liboma na kosa na koma sila akosa na koma ya mama na bango azo kosa ya msusu aofinga bato akosa msusu mama na bango ezande azakande liboma liboma ndo ozaka nango soko che tembe nga pe na sila ke no kotiko na telema o che tembe nini Baba neni na mwa. o te ngana bon 98 hein 98 98 c'est ça au début combien Au 2024. 2024 te ba 2000 ba 2019 2010 hein. OK. moi ce to ça ne 12 ans lobisaka te osoko ban na lobisaka yo te mukolo moko to monanga na leka na télévision na loba mabe na yo osoko ban na yebi ko tendance osali liboma na yebi tendance osama sa ba criminel na yebi tendance osama sa ba kache na yebi tendance oboke na bato ba malade OK. mukolo moko tenga na kiparvi na yo te na tanga komo na yo te siko olukaka nini e pas septembre tango yo to toucher septembre no zo toucher ngati olukanga na sa na fingo kaka nano fingo kaka pona otiko nano fingo chaque jour ngana tokutana na nzelo sala ni tokutana kati tokutana pe na finga yo na loba makambo na yo nyonso sala ya solo nga kosa te tokutana ngana bo fara osala ngani sala elo te Na secteur. o tokutana ngana na secteur tokutana biso bakoto tokutana Voilà, merci osala beaucoup ngani Dipina en tout cas na sûr que message est commis pour mais ya makasi neka akena pas c'était le gars mona yo ni 7e bagarre inzambe sambela lève maman je sois façon tumba ya mobesu tafuna. Merci beaucoup Dipina en tout cas na sûr que message est commis na moto linga qui commis sa message par rapport à et alors c'est pesa ngakana ndenge nini muta kufeli de ta force faut batu ba ya matanga basungata mosi na yepo parce que ça atika la charge ozongomba bana wana te mutu koya paso loka matanga de ta force batu bazo yate batu ba déclarer que Baptiste comédien bozo ya matanga te so bazo boya koya matanga pona nini buzo batadesi zo ba munoko munene tala sama kolo munene des matchs à Libata. Merci beaucoup Dipina, merci Dipina. Merci ma fidèle abonné merci ma fidèle téléspectateur nous sommes abonnés il y a Gemma Ibele télévision. Gars il y a Davina na si la vraiment ondé. Ah. Tala on est bango nyoso eza ngora ki jeune batika mona bato fan. Davina na problème na bango te. Davina leki na télévision a fini mutu te Davina lobini ke na merci vraiment a kumisi a sengi merci. Eza a fini ni mutu a senga mama na ye. Au moins na vie ndimaka so mutu apesa ta maya pamba. Yesu atali ke opportunité mama pesiye. Lelo a komi vraiment a oui Davina za na mbongo na ye. Mais mutu sa mbongo alukaka mbongo. Eza bongo te? Asa mbongo na ye. Mais tango yeko mama pesiye passe moko a tourner a moni vraiment je sanini e fongwami. A mati susu. Siko tanga sengi mama merci. Siko boyebisanga yi ba fane bo twebisanga na Davina salinini. Oyo ba nyangala kato ba senti oyo. Ba basa ba kuluna basa mopono. Basa makolo toujours non so ka physique katema le chambre kabo. Basangeli. Siko bo sangeli ya salinini. Boyebisanga sali bino nini.
parce que mais bino po bazana boleka pe na ba télévision bo singa pe maman bino merci OK boleki maman merci au moins que ce soni parce que boyi ba mayele ba famille libota parce que bon moni famille libota Davina sengi merci bino bo créer un problème bino po bazana bo que singa maman bino merci bo singa merci quoi ba créer les membres belé fort oh ba comme na ba menacer na menace de mort ba ko sale le côté sia bango ba nini ke zela ba nini ke oh maman Davina kufi que si la mtakunda ke si la kunda ke te asolo akuni na ndeni akuni na ndeni bongo ya kabaka oh maman kabate oh ngana ibana ngata kabaka isa sensité tout au sur na logique suboye bisa ngai oh bango baloba ni ke bazongisa mbongo oyo mama na bango apesaki o bakundela matanga ya mama Davina comment bato modèle bozo ko toucher na mo way oyo akufi bato population botala nano bata modèle wana mo way o akufa comment bato modèle wana ba ko toucher tina mo way boyi bisangai et c'est ça normal muta kufa bozo toucher oh bango baso balobi bazongisa bango babi bazongisa mbongo bakundela mama Davina oh bino mama Bellevue asunga bino la plupart ne bozaka ekiri na bino tout Bellevue asunga bino makasi oui OK Bellevue asunga bino makasi bino so bozana mbongo ofuta ndako za ta Bellevue pesa bino de ka tendresse Bellevue pesa mbongo ndako ya olele Bellevue ke na bana otaba na wapi Bellevue tendresse dodi Bellevue pesa mbongo tourne apesa mbongo ndako okenda po zo ndako wapi na kapela ka awa na place na ko luka yo babi ko babengana yo akolpa mbongo silaki so ala siko garanti de gloire au Seigneur nzamba zo lokumu mbongo Bellevue ya ndako esili aye ndako Bellevue au sepela na moi à Bellevue Bellevue sa nini apesi yo siko amor wana pe jongande atekaki yango nzamba zo lokumu yo eze loko no sotana se loko tanga mine o Bellevue pesa yo yango ko sila soka ezeke lamba pe ozala lamba Bellevue tana singa bako yiba yango oh maman oui muto zo le kazo finga muto sunga na vie muto zu apesi ta sens ya bo moto abi non zota place oyo fanisa bana ozala ta l'aise mais yo leki na télévision bandi ko finga mama Bellevue OK ben lelo yo leka o finga be 7e bagarre et ya zwa temps o zwa temps pour na ko bandeka ko 7e bagarre o zwa temps o ko baloka mama Bellevue et le o temps makasi o ko ma pemena bango te dipina moi archive moi belé comme zonga tolanda Miss Lolo tango asala ba éloge pas ya mama Bellevue ko Miss Bellevue voilà donc voilà tout ça comme vraiment presque na souka émission parce que tu c'est l'émission de onanga moi si geste au sali on Miss Lolo et pour que olinga wana ya kala merci beaucoup ya kala ko papa na biso président Masou merci la geste na joie qui a d'abord te dire même la permettre de l'élection à chauffeur Bongo voilà donc c'est maman Bellevue donc mutu oyo ngozi kwa mutu oyo Miss Lolo ngasko esala nga passe vraiment Miss Lolo okoleka na télévision okofinga mama Bellevue emo botela na boyokana na msu soni so fandi okina soni ese o na ofinga nani osengi merci out befa sunga yo yango yo bandela ngo nanu bandela émission bandela ngo tous les fans boyoka oh Miss Lolo hein geste au sali merci beaucoup merci vraiment papa na biso président Masou merci la geste la joie qui a d'abord te dire même la permettre de l'élection à chauffeur Bongo siga boye muta sungi yo voilà tout ça comme vraiment presque na souka émission muta boye siko Bellevue ngo azo sunga bino bokoza bando merci
vraiment. Papa Nabiso, président Massou, merci la geste et la joie qui a déjà même ta permettait qu'il a laissé la chauffeur en bongo. Voilà. Donc, déjà, bon, je suis macabre. Voilà, tout ça comme vraiment presque na souka émission parce que tu le fais pour toi. Et puis la patronne. Ah, mais on a moi si geste au sali. Obengi pe la patronne à Belleville. Eh maman. 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 Olandi. Si la maman. Si la donc na lobi hein. Finir à Belleville tout ça. Ba tout bo finir à Belleville. Botika ko sala biloko bo sala. Moni soni. Ba bibisa bino ba chiffre. O menye bo kosa mama abino. Yango yo. O sengi Belleville, Belleville pesa yo, o sengi Belleville merci. Yango yo. Tala niveau. Yeba ke makam o bino bo sala Belleville. Lobi pe bo sala pe ka mama na bino bongo. Très bien. Lobi bo sala pe ka mama na bino bongo. O bo sala Belleville. Yango pe ka un jour ata le lota lobité. Bo sala mama na bino bongo. Bo abana mabe. Misu le longa la regretaka ndenge yo le loko le kana télévision au fin à 7e bagarre. Na so c'est la ngama wana passe po loko ngai. Ti mukile kufa na zala somo na bino to le bisa bino sute na bola la bola muka ko lota lote na ndoto ko moninga na nzela bo di pine mboto bango nyonso ko lota ngote na ba ese na tina na bango te bo lota na bino ngote na vie na bino parce que boza bana moko mabe tant muto zo sunga yo zala na souci pe ya mutu wana de côté la bolamba mutu maman Belleville le baraté et puis jamais Belleville a retiré la télévision poto finga bino asala ngote OK ngadi bino le nga bona finga raté mais son ngo finga tendresse pour alekisi ozo ko banga finga raté na talisa kaka. Voilà. Merci beaucoup Dipine, on va chuter avec vous ici parce que na mon premier tellement monté et ça qui m'a dit colo et ça va monter sous parce que non peut ça na mbote te vraiment la linga bino mingi na linga bino mingi vraiment na zanga peut ça mbote te en tout cas so muto benganga na makama bien ko benga muta benganga ta pesa nga mama conseil mama tendresse muta benganga te o ko benganga pe singa ke Dipine osali boy pola niti cha se en tout cas nga to bomana nayo na nenga bien muta pesa nga conseil te na moi sona po azo zoba tendresse on a touché 7e muta pera conseil na boy na ngai soki muta meki ko pesa nga conseil ke Dipine tika makamona se ngane to beba donc voilà à tout cas boli bisanga vraiment linga no mingi donc non délicatesse ça t'excite de beauté. On peut ça. Voilà. Merci beaucoup Dipine. On va chuter avec vous. C'est pour nous un grand plaisir de partager de bons moments de la télévision ensemble. Excellentes conditions télévisées à toutes et à tous. Merci à vous tous. Merci à Exode Mickey qui était là derrière la caméra. Merci aussi à mon petit frère qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup à Jemima Ibele, elle-même gros bébé de la presse. Un grand merci à Jonathan Omagralion. Un grand merci à Tati Mbenzalo Fobongeli. Un grand merci à mon petit Caleb Bouza. J'ai pensé à toi. Un grand merci aussi à mon vieux Tréfé Mbumba, à Benzema. Un grand merci aussi à notre berger Jacques Kodia, berger à Poussin-Ngouya. Un grand merci à toute la famille Moloka. Un grand merci à Louange Kassi, Don Jazzy, un Canadien de plus au Congo. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à commenter, partager, liker surtout. Abonnez-vous Massima si j'aime Ibele. Nous allons faire énormément de grandes choses. Au revoir à vous tous. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo, on consomme information.
information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.